je vais vous dire là. Et ça va se faire qui t'offre un dos. Avant de se faire un bon enfant. Prière, de comment on a que prière, comment on a béni, comment on a bobo. Nous sommes à Kamau de Batel. Tu es là, le Baka. Vous avez un nez à répéter à l'Ikambo, vous avez un bobo, tu as pu beaucoup la passer au bout. Là, quand on a un Lubaka, vous avez un mabé, Patricia, vous avez un mabé, les gens sont savent que nous avons un mabé, mais nous avons un bêti. Nous avons un kabula mounaï. Nous avons un kabula mou Patricia. Patricia Zalimana, Tata Naza Naishasa. Il faut Tata Naya. Mais en plus, il faut se charger à mon bali. Il est chimique. Mon bali, l'église, vous avez l'église, c'est ma bête. L'église, c'est pas un mécanisme pour expliquer pour la réalité à l'Ikambango. Il y a un papier que tout la yoke pour ça, le rapport pas pasteur, puis si rapport pas pasteur a fait ce cas à raison. Pasteur passe na terre quand c'est l'été, maman n'a pas beau avec moi. Il y a quelque chose à associer à moi na naï. Pour nous, on a mon pasteur n'a pas besoin de bon. Ça mon ami qui est. Puis c'est le travail qui nous a dit bango bana de quoi ba ou wana. Ay ba kinza bango tinga na soka mababu sala fier nga pasteur. Ya wa. Nzambo sio ko sabilo bike nzamba mpungu. Ah. Tika mama. Tika. Nous sommes ce pasteur, nous sommes ce prophète, nous sommes ce apôtre, nous sommes ce bon. La prière est comme 3 jours, la prière. Zola n'est toko, na malili wa poto. Tendez la manation dali. Sacrifice. Nous sommes babali basala ki sacrifice. Sacrifice ni mtu azangi ndio mtasaka sacrifice. Mobile yake ni golana. Mobile yake ni kusala ba jeune mwana ya 3 jours, asala même kutu. Un mois aliate. Pour ça, la terre, il y a un peu de consommation pour Azangi Moussala Zangi. Mais Patricia, on est là pour la première fois, mais la table de Sabajan, il y a un ça. Il y a un peu de casus. Ngana zoze la pona tika makambo nyonso papa ba Patricia yao. Papa na iso yao, akala ho ya lingi. Ngana ko de Canada. Na Canada ko tuzamba famille biso. Mtoto tika, ye atika la nibala na ye bien. Bon ko ko suka la ye. O sala jeune pour mobile. Ye mo ko mobile afande azolia. Bon, maman cabinet sola qui pour un dette sur le piton pour un problème couple à Conga à Coca Piton, comment qui m'a fait non les cas, j'ai dit dans les cas l'après-midi, na joyau, na nene serazo sala. Donc, quelqu'un déjà est recommandé dans les cas mais toutefois, au Ebisika, il va pouvoir déjà bien préparé, comme ça, tout le monde est dans notre foyer, on a tout sur là. Parce que là, on a tout déjà. Merci pour la déchire, qu'on va prendre la mini. Il a dit pasteur, vraiment, ils ont dit comme nous, il faut vous en être l'état de prière, il faut que maman on a ma tête à une gazali. Christ est un vainqueur, il y a des boulot makaka. Vous allez madame pour terre que la blinga comme déjà pour le bawana mais pas poisson mais déjà il y a déjà deux mots. Si faut son parce que pour la mission makasi. Pour la mission pour les gars. On a déjà l'esprit de mort à zo sika na ya kota pina na kacha bomo ya moto. Maman comme baba ndimi sika faut toujours son avant. Toujours comme on est là. Si vous avez une posture, vous avez une tête, vous avez une tête, pour un papa, on a bien osé le banner. Le banner, mais comment papa nous ça, il sait que les autres. Hein? On y a vu tout ça, qui démarche, moi, démarche, qui quand on a eu la rebelle, moi, démarche, qui n'a qu'à la rebelle. Et comment papa nous ça, c'est la tine une tablette déjà, au capel. Zoba penjoni na ibu papula na kati ya mbuku zoba bizoba usala me mageni yoso tona usala kundiba maka te bazaka mwana mabe kwa mwana ndoki ko mwana mabe baso lukande bolamu na yo ndoki na tiki na tiki buku ntino na mbali na papa yi solution ni uzwa peut-être so papa yi
Parce que là, on continue pour supporter qu'on vive à la beauté. Ce moment-là, il y a aussi une autre qui est tranquille. C'est pas cool, hein. Telezomona matina bafigira zibakuka kana salisa mobali nanga tanga kusala makamna biso kubungaka kambe basalisa mibali ne batezele pe basi bele basala ni wapi le mbenda bakuka kuma usala basalisa bango usala bona serge mutemo na tuna bango wanati ezala ka ni mwana tuna usala famille lobi mo ofera kama bali bona bosiko ye wanati serge mutemo na usala azumusala siko mama atuna yewa famille atuna nyonso tu bayawa nanga bengisi bango mishiva babengaki te na mobali mishiva akaswesi babengaki te na mobali babandaki na kuna mobali babandaki na kisasa azosala bakommerce akota ti angola kozwa mbongo ndenge moko mpe mami mpe basalaka ye kaka bango bali baza na swisi te basalaki bango ezalazala bakendeki kokota angola mpo basala mbongo mpo mibali bayamele bakomaki ya mibali baboyaka bango anasango na bango ya geneve bayebani minazokona otikanga tranquille so mobali waye bovanda okipe vina tole motikanga tranquille atuka bonjour. Pastor, voy a comer. Pastor, venez. Maman, venez. Voici un coup dans la carte église, dès qu'on est dans le monde, c'est quoi le dos? Le fond de l'église, maman, comment il a nous Patricia. C'est Patricia. C'est pas ce qu'on veut. yone opesa na kimia na bisika nyonso bibelo taception te ntango mbonge eyaki eza bopepe oyo ezanga matoi eyokaki yango nasengi kimia na bomoi ya mama na biso katikati na esika yo ndo nsima motema na ye namemi pense nyonso captif à l'obéissance et ta parole katikati na esika na kombo na kristo eza na biso nde bameditio na suka masolo yo oza alpha et omega na kombo na nde tobondeli boye amen papa zate Papa? Oui, chérie. Tu es où là? Oui, j'arrive, je suis dans la chambre. T'as besoin de moi? Oui, le pasteur qui est là. Ah, d'accord. Bonjour, pasteur. Maman, okila comment toujours nasengi na molimo na nzambe zwa kimia na motema kovanda tosolola po tobongisa Mais c'est quoi ça? C'est Patricia, tu connais des personnes qui sont sur la photo. Ah, voilà, faut pas maman. Maman n'a pas. Oui, c'est lui. Mais c'est pas Ah, maman, vous savez, tout le chose photo là. Les photos maman quand on a dit jeune. c'est pas vrai. Alors c'est vrai que tu traces le chemin par des heures. J'ai compris ce que tu m'as dit ce jour-là, parce que j'ai rencontré le pasteur à Kinshasa. On m'a dit merci parce que tu peux pas mon chemin. Non, bon, mais parce que, oui, moi, sinon, on a commandé un bijou.
C'est aujourd'hui que nous avons compris que nous avons un parcours mené pour le salarié, pour la commune le salarié. Mais vous comme ça, mais ils allaient vérité et puis ils achèvent on dit à tracer qui m'a accompagné par l'euro, mais puis le oui, tout ou tard, nous allons affiner ça toujours. Wakudevele makambu ekumani na miso ya batu kwa munene naye. Wangu efuyo bali lobeli mwasi unakunywa bijute. Elle va venir dans la chambre, tu vas venir au salon. Il m'a dit que le bijou, il va faire un bijou. Comme obligation, acheter à la paix, il dit que moi aussi, il dit que moi, comme on est comme on Kinshasa est-ce que vous voyez est-ce que au moins si nous côté autaka poto aya kuna Kinshasa na bana ni bale mungu ya mosi mungu ya mbali na kongo Enoch webi onote monsole singela ki na mbuka na kongo bijou ni tena Mam, no foto que ele abre tudo no bando. O último mama. Ah, papai, não te puto. Angin putu ya yin. Só que você quiser para mora. Kamamu tuan mam. Nzoi mam yin nzei ya kabun jam kon tuan wa yin nzei mos. Oh, amru tu. Na kon jam kala ku.
Mama tala camarade ya mama Kalunga ye. Kama ndio kama sisi ndio papa pastor mama. Tuzote na kama ndio kuna mara nyingi kuna mama. Mama, siku mama zani. Tokea ndao kesho. Bora mama. Mama. Unajisikia kama? Mama. Papa, bonjour. Bonjour. Oh, ni mobile nanga. Donc kutani wali na bachambuka. Nini? Zai mara. Mba. Mama. Ulubi bana ya mama Kalunga mama nangai. Kalunga ke sasa bana bayi kuzunga lisusu au bayi kulamprase ye Kalunga na akenda sasa. Mama. Pesa yo zunga na yo. Zunga. Kalunga ke sasa. Mwana ye kudamprase. Mama zira na. Mwenye na lubaki na yonga bi kila na mama. Fanda. Biso na mbuga. Bila sasa. Fanda. Marangai. Kama tawo yo. Bila pia wani. Tia yangu wani. Lukina ngafungula. Luka fungula. Ukiaki fungula wapi? Mais nous sommes au village, non, énorme. On ne reste pas ici pour longtemps. Je pense dans une semaine, nous allons décider. On va enlever la famille là-bas, comme ça, la grand-mère doit n'est-ce pas? Dans quelques minutes, nous disons rentrer. Ne te fatigue pas. Mama. Nando bien. Bon. Tukula. Ye mwana huyo alikuja zara na mtoto. Bon, ndeni bakutanite. Mama kini. Bon, fungula nana ndako. Fungula ndako. Kama ta lugula kinda mai wana ngana tilaki. Uzao sana kaya bwana. Sana noko. Kuba bala. Fungua na pesa kimwana kina mama. Baba ngayo pesa mwana mtu. Acha waka bakoni kama. Yendo kisari na banguan. Kama ta nani? Baba. Oh, this is a tamba. Tamba ya bukoko. Zina na me. Merci, hein, non, Baba zaulu. Yendo na payawa. Na tunia. Vile uzana mazi. Mbugo uzana mazi. Koko. Yaga bebe. Yaga na mimba yo. Na pesa mbato te yaga na. Mera tamu. Na mimi tendo kwa hapo. Haba. Ndio mazali wana mazai ya bole. Bayaki bakite na kamio. Bayalundi azao dingala. Alikamate mungala lubini. Ayanga ntika ba. Munganga. Mama kamenda bute. Buni ma. Izari bia. Buni putu. Inga ba. Kama taki pembu wewe. Iza. Degi ba witiri poto wana. Yakana. Putu na ndere. Oh, yo peresoso. Tala. Nazao luba bapaya wana wei bazaya ulemba. Oui, imonani. Mela pesa. Il faut balala. Tika bana wana balala ko. Kama ta. Tujamba nalo ba. No. Kenda na mela wana. Cheka sine mwanda. Bakovana mikoliboni hao. Basadi na bisu atalubi wana buyibu soluri. Tika ba. Komo ya bango pente ba bimidi putu. Bakumina isasa bahiya. Mama mwaki Herman kusora. Tala yakana. Naza kusora na yeye. Kenda na ko. Bana pupa Na pu. Kenda balala ko. Bamba mesala na midi balali na puko balali.
na tongi balai awa biso ya babandi zamba kenda mama pesa mulu kefu mushi kenda inki ngelo mana kento na mulu sadi oya mwana nge bana shina kokela beta kwesi da bume merci bume merci kento mama adam bugo ndia pesa mwe kweli ndia bambuta ya bwana yeye kupesa bupiria hivi mndanga shina kokela sawa leta kutana di kana ya diso kima na ndo nandi kabuna vile na shija kivyo hawa yeme mwana baba bapaya mndanga mwana kanya mama kalonga yeye katirina de fiere bote kana oi lugula sawa yoku kweya njira sokwa bumengo kenda luba na kaka wana azum luba bapaya balari kenda luba na ye kenda luba ndenge uzali ama mama pekisa bana keba attention i naza ulubilo mama keba pekisa bana badia te attention ndenge naza uluba kintokisa na mbuko mama sokutari sokutiri bana ndenge wana naza udia uza usolula babumi bana uza uka kuyamba batu te uza uka te tikuti aba fétiche toutes les fétiches baba muzoloba bazoyoka te wana lubana bango mais bana babaza kolia liana antuka bakota te soku bameki mama soku bameki na lubi na yo mama isiri okabi bana boko mbuka mopaya ngai moko nazoyoka te nakolia wate ata bisolu ya pambo mama soku moni bango ndenge baza kosala batulu wana baza koya baza koyila mungu na sukari na mapa soku soluli na bango kaka mama disolu ya pambo kosukosu ikamati yo tikoloba kusolula na bango te soki bayika katinda bango ipa na ngai loba kuloba bilingana na bango te kutinga bango te ata moke mama yibisa bango na makambo boye mama nanga kovanda ata omolai te mboka be eza kitoko te nde boye wala ye mama yebisa nano bana mama ndenge olobaka na mnoko na bino ya limbeki C'est notre, on dit ici il y a plein de sorciers. Voilà. Alors il faut faire très attention. Il ne faut pas jouer avec des petits villageois là. Ils sont très méchants. Il faut faire très attention. Il ne faut pas manger avec n'importe qui. C'est qu'on va nous donner ici, c'est que nous allons manger. En dehors de cette maison ici, on ne mange pas ailleurs. Tu comprends? Parce qu'ici il y a plein de problèmes. Il y a la sorcellerie, il y a la jalousie. Il y a la rancune, il y a plein de petites choses là, bizarres. Les mayanti. Les mayanti. Et surtout pas être pionnier. Il faut avoir tes chaussures aux pieds, tu comprends? N'est-ce pas, Patricia? Ok, oui. Comment est-ce? Patricia. Qui Mela. Mela, ça vous met bois. Mama meka ndambo bango bibalana. Papa, comment vous voulez comme ça ma pote, ils ont raté Vitamine ouais. C'est. Wa camion za ulika na nzela na biso. Nzela sasa. Tu peux pas oublier comme ça l'histoire, hein. Tu sais ba au vivre la biso, hein. Tu sais la boisson la biso. Yila bango tsafu. Badia nani? On les a safu. Les aliawa. Kovotier. Mince. Tala. C'est bon. Bakavata. Tala. Yeah. Tala. Je safu. Kovotier. Tu manges ça? On ne va pas ça boy. Non. Babalou la boy. Non. Vous dites ni go banon. Banira te omoni tellement que na ile bon biloko nyonso parce que olia eza passe comment bande même lo pour saramine te pour saramine ba besana ok Poko yewa mema ko kenda mame mama na ngai bano te ame mame mabinu yes udia yes ba udini nini ko na poto pasi banda udia ka bisuli wana te babiloko na bango nyonso ezali nakati basaki babiloko na bango kolia ezali bakota manger
Komika. Voilà, maman. Merci. Ye mtu abwaki nzungu wana. So mwana ngoli te. Baby nzungu c'était kengami. Mais on peut ça bébé bâti. Il faut changer. Te izari bien. Mais avec maman là ngaba nzungu comme ça la comme cause la bagage je la tête nzungu na pesa. Il faut on le cas. Regarde. Comme ça la cause la nzungu là qui na ngona pesa bilo kutula mbele. Merci. Merci maman. Pesa ile logo. Bon lupanga oza oluba usumbila mama na isasa. Ah, pendant le pango, en tout cas, maman vraiment, dans la biche à Kolongolé, ah, on a retrouvé le batamboka, les beaux vivre, awa. Il fait payer ça, gaïté. Monde qui vient awa, bana bazo Voilà. kukamudi. Bakuka mama, bakuka. Bakumesana. Papa va passer. Yangwana na moni mieux. Mais vite maman koya erreur. Ere, Pourquoi tena pourquoi? napuka elelo. Wana sima na mbola moko. Aluba nini mukolo muzara usolula alubi akena isasa. Ake sila mwana na ye. landi ah. Mama tango 10 ukumaki ipai. C'est ngala komika na yoko. Quand après tu reprends le transport là. Oui. Boyende komi bongo. Autant mieux maman yaka kala to kenikala maman to kenekisha pour partir kuna. Sila ye. Zila ya umile te. Lukula asali poso moko kuna. Oyo na banza ya mbali. So kwa ukike uzala kina sasa awia. Maman na pourquoi tout comme moi tout soma pour partir kuna kishasa. Alu bien bango kuna aso. Ngolo ngolo na mboka. Pourquoi faut la Zana mbo. Zana mbo. papa donc vous que la zone qui fait na longola c'est ce qui donne aé complet même kama que tout ça na karo na epo na ye mo bimba na makambo nyonso tu bit na ngai na longola ye awa na chi sika moko azala lens Nalobi. Wana ayina mbongo. Ayina mbongo azawuluba asumbila mama ye lupango. Kalunga akenda kisasa. Yo okay. Bon. Jeneye. Jeneye atikala awa tutanda na ye. Biso mutu iri ndeni tusala. Okay. Soko meki kakulobela batambuka. Sekele tuza usala ungana yo sekele ya biso mbali. Batambuka mogwa kote. Okay. Kanga mtima. Kenda kusaye ke tu solidité. Kusaye. Nazawo. Sasa lambi bino bino yene simao ni kwenda bakokba mimi ndo bibali yuka français na muno non c'est quoi les tonti biso na mbuka bapi bana na ngao mwana kazi na kaza na putu wewe ndo baka Herman kusola wewe bazaka na Claude yiba ko bangu pe bakoko na bangu bakoko na ngao français kaka na muno mwani ko Aya mwana munda. C'est quoi la maman de maman. La maman Ngai ngoko na nza. Nza kunata ko? Bien. Pas peur, hein? Pas pour lui. Hein? Lupila yenga na zankoko na yeko. Na l'oublier, à comprendre déjà, à aider. Mungu siko tuza kuyuka na tema kambu. Ngana za kubaza. Yo bangu balubaka mingi français. Siko yo pesa kulubeza ndek mona. Bois hash, hash. Hash ni vous? Mama zadi wapi kanti mama na yazadi wapi ko? Maman où? Mama do. Maman dort où? Kusima? Derrière Sima? Maman na ya dari. Ana zila mwana na ngamba kuna zila. Ila. Qu'est-ce qu'il y a? Carmen? Non? Maman? Maman?
osalaki yango okoti basamba banini ti antuka vraiment tete oyo pasi omoni pasi moye te paster esili nakobakisa susu nayebisa bino kolati esika nini nzambe amemeli ngai oyo nasala na ngai otokoka kokutana na bino soki Londres. Oh, couleur préférée, mais double nez. Ah oui, deux habillés, hein, deux habillés, c'est bien. Bonne Sylvette et Mambo. Ok, merci. Oui, André. Oui, on a recherché, mais je ne sais pas si on a dit dans la matadi. Sonia, qui ne risque rien à rien. Bonjour. S'il vous plaît, je cherche du travail. Quoi? Du travail. Juste le travail? Yo qui communique que comme ça là, au bête pour ça. On sala mon luko. Ite pas bino yo répondre na ngana. Oyo balingate. Non, je parle mais pas vraiment bien. Pas vraiment bien. Comme ça mon luko, so abata balinga yo kala bande. Oh, bicho. Avantrie. Ayo azolo ko salo ba français, to bo zwe lingala lo pula. Uvanda wapi? Nulle part. Ah, de mati habitu. Je n'ai pas de maison. Tu n'as pas de maison? Oui. Bon, tu vas dans un endroit où tu vas comme ça, là, bimeno rabu, dans bimeno kaka. Quel est ton problème, Michel? S'il vous plaît, vous salissez moi. Tout ça, les sommes, mais lingi, ni va faire ça, ni. Du travail. Qu'est-ce que fait du travail, ni au ça là? N'importe. Voilà, moi, c'est clair. Tu vas peut-être avoir un mystique. Yo, ni engagement, moi, ni engagement. Yo, italien, yo, na mon mystique. Na, n'habite pas na bino. Pour moi, ben chege, soit bimene wa piel, quand même ça, j'ai peut-être la parole. Moi, on film, là, moi, même marché, tu dois être qu'on tu quitte. Yo, ma parole va ça là. Ma mère est morte. Alors ton papa. Papa n'a pas français, hein. C'est pas. Bon, ça, papa, maman, Koufa, papa, habité donc. Dimano ba. Vous savez ça là pas. Beaucoup ça c'est de boité tout ça ça mais ba tu ne avant attends la compagnie sur le comme ça ba tu na identité na yo na ba na boyer
boye na bapara boye so akufa ndenge olobi aza boye toyebi quand même référence na boyo ni référence papa kufa mama kufa monanaka te ovandaka wapi nulle part ndako na bino oyebi te po biso nayebi te ye nga te nga na yotala ye amasa na nga na yotala jofeso moi bapetia boye pamboli fo koluka wana makasi tia boye azolela place eza te bamia bani fo oyedaka bango ozo comprendre nga yebiki aya mpe eza mobulu na palais mpo avandre mais na église baplace eza nango ebele wana ondima na ngai na meme une église nazopesa mpe mwa ndambo na ocontribue na église mpo na église mo bamisala ya baéglise baban kobongisa kokombola église etu nakomeme na niveau église mpo tomeka koyede parce que nga namoni bulu ndokopesa yawa te eza moyeda bien namonanga te mais keba mpe église ami na bachef ya plastique na bachef ya plastique okeba basi identité ne oyebi te tolande nzambe abeti motema moyebi te nafingi mpe moyebi te ndenge olobi ede nga yango mpe bien tosalisa nga nalobi na kaka de façon ke naokebisa mpe oyo mpe ya makambo ela biso te na sachet nini eza wana Il n'y a rien. comme tu sais l'église mpe na soir nane mega aleo na église na soir na pasta fo bayedaka mon frère ebili mpo moli bakasha yango na makasi mutu alela mpasi boye ozala mwa différence ngai yango na comprendre yo mona wana azoboya mapamboli oni nalobi nde parce que mokili oyo babi mpe foto ozala mpe ekenge eza te ka mapamboli yango mpe mapamboli mpe banzambe ngambe apesama se mpe jamais ndenge olobi tosunga kaka tosala ese nzambe bapambola biso maka mpeke liboso kua fo koyedeka nga niti bilango mosu ezala otya na ngai na ye alatala na ye po na kocontribue mpe na kolia na église alors eza badimo bima yango ti osi dimo opesaka pasta obi bimo bimo ozosala déjà pa yesu alors sonorisation eza te toza obligé kotravailler makasi afin que même baintercessé bosamaka nzambe apambola biso tozwa sonorisation mpona to bando travaille malamu tala bakiti même bakiti ya pembe toza nango te bakiti oyo déjà ebebi donc esenge tosala mosala malamu tosimbana totravaille makasi po ete mosala ekei malamu chaque département na social protocole intercession tout par rapport na biso boni tozotambola de son côté amonika mosala tosimba donc mosala etomwama wana komona nzambe mpe akoka kopambola biso na misala oyo tozosala bandeko aleluya amen ndeni mona nte na réunion tokomi na suka yo ozoya retabo ozalaki wa papa pasteur nazwaki mwa contre état yango wana mena efale mpana yamena bino mfuna ya kaka parce que naza na lisolo mpe tosolola na yo lisusu donc lisolo tokosola biso nyonso bien eza en particulier tosolana en particulier non ekozala en particulier biso mibale kaka tokomi presque à la fin bon le doit faire aye faut tosolana ye libérer place en tout tosolana ye comme ça aussi ça Père, merci parce que nous avons conduit dans des esika oyo nyambi bango na kumu na Yesu
atiki na solo nyonso osola na maboko na yo yo nde otombama kati na biso na kombo na yesu na bondeli amen. Sango nini omemeli sofi? namemeli sango ya Jermaine oyo otalaki na ye aye koluka mosala nga normalement namoni mosala oyo nga na kopesa ye te pema mpa na biso batutere bazali basala mosala na bango bien azanga esika ya kolala azanga eloko ya kolia etu etu nga préféré bon ça va nakomema yo na église soki paster opermettre ke avandaka ta awa mais nakolia na ye bamosu nga basokipe na ye parce que na église na moi tozala misala mo ebele ya kokombola ya kobongisa baba mpe namonaki vomena yane awa parce que awa nde kozala bien mpo na ye parce que ndenge aza baza mwana etike aza na papa te mama te esika kolala eza te semineki alala na balabala vomena ye awa l'église esika ya ndako ya papa ya biso nyonso alalaka te awa mpo nga na ndako na moi esika nga na kotya ye je crois osali malamu nde okondi ye awa oya bidelebike nzambe nde aza papa ya bana bitike donc eza mpona service mobima oyo eza mpona kosokipe na bato oyo bazangi bano babwaki bano bazangi baboti donc eza malamu atikala awa comme ça avomina ye awa l'église esika ya ndako ya papa ya biso nyonso alalaka te awa mpo nga na ndako na moi esika nga na kotya ye je crois osali malamu nde okondi ye awa oya bidelebike nzambe nde aza papa ya bana bitike donc eza mpona service mobima oyo eza mpona kosokipe na bato oyo bazangi bano babwaki bano bazangi baboti donc eza malamu atikala awa comme ça okokonfie na bato baza chargé na makambo wana lokola place eza na permanence akozala ne malamu puis awa je crois kakozala dérange te mama titina bon tuyami frère oyo awa aza na esika kovanda okoa chargeur social soye bosokipe na ye bopesi bolakisi esika ya kolala frère mbonge frère na biso mbonge mokali na ye akutana ye na balabala comme ça bongo mama claire oyo bandeli kokosala Maman Claire. Mon pasteur a présenté le soir par un autre, aïe, ben il a fait un bongue pour Asana. La mot va se faire un moment qui est le plus. bon fort ok niveau ya mama Odi awa.
ozobeta mabe fale obeta na tabia beta pena bien Bon, abeta na bien. beta pena ça va donc sikofomesa na boye na kiti ya basimene ozobeta ya dimanche mpe okobeta na yo Donc, bango mpe wanyime mpe na epinisa. okomodérane mpe problème eza te nzambe asabeli na mosala nango sekonfie nango kaka kolemba te simba mosala oyo yango nde kosala ao ye oyebama okikoka na mosala oyo. donc soki nakotala malamu paster na ndenge nalandi histoire mobima yango ti ndenge okomi na suka seke bijou oyo kozonga bijou wana mona ndeko na ngai mobali te mona komini eza basalelo nazokomprendre te ezolekela ngai donc mayele esinga nazomona te ndenge nakola te parce que nabengaka ndeko na ngai bolingo na ye kosala biso paster eloko na koya leta nake fourni nake na kampe kotina mbongo ya ndeko na ngai bolingo wana natindele moko mpaka ndekotala mama kalunga mama kalunga wana ni mama ya bijou akufa mama na ye abela liboma azalaka na mboka mpona shoki ya mwana ndenge basangoi mwana na ye mwana na ye akuti poto na bana na ye mibale akomi na kinshasa batieli poison na biloko akolia alie biloko akufi mwana na ye moko ya mobali akima akoti zamba seke eloko yango nde yo ndenge na histoire oyo akoti zamba oyo mwasi akende soki bamonaka bato batelaki na poison akima na mwana na ngongo na mwana mwasi akende esika azalaki ezaki eyebana te donc ndeko na mobali akufa seke mwana na ye nga naza tata mwasi na yo soki tokotala malamu naloba mwana yango patricia ya mwasi komona ezaka patricia oyo nde yo nala kozalaki na kunutu nga naza tata mwasi na yo ngai tata mwasi na yo koko naza na buko ngana kebotunda mama kaluka aza na mboka mbela liboma Allez, c'est fini, chérie, c'est fini. Trouve la solution. On a dit qu'ils ont passé mais, vous avez un monde que ça m'a dit. C'est une qui m'a dit. Les gens qui ont dit ça, nous avons dit. Na pour nous, na nzambe ko nyonso se ko ngai ibi lo tesa ngo lo bi na ko kisa na bino muto azovonji ko na biso lo plisa eza nzambe na nyonso oyo mama oyo asali mpona libota na ngai ekoma lelo boye nazongisika lokumu epa ya nzambe parce que circonstance nyonso esili na motema mpe bolingo nzambe atikaki na ngai nalimbisi ye soki akomi motema soki akomi motema te nyonso oyo ekoyela ye etali ya na nzambe na ye ngai nde na nzambe nalimbisi ye
nani sino ya kukutana na familia na kukutana na nini na kwa sababu ipo hiyo ke mama mbele ni sana hiyo ndio zati kama sinema ndio mimi soko tozo sana sana nzambe yango moni yango na sabino ke nzambe akomisaka toujours nzela ezala na kati na désert ezala esika ekauki eza bazobimisa mai donc c'était un parcours oyo nzambe akomisela ngai ete lelo ngana ye lisusu obikisa kutana mai donc tokomisika nzambe na nyonso c'est pas possible Mama Bombengo. C'est pas possible. Donc maman bijou ngeko na yo, bino maman bijou ko bonner, bino maman bijou na kufa. Hein? Passa ko bota. Ndio nenda ta passa ko bota ke mama. Mais sio sio kubuza passa ko bota ngire, passa ko buza passa ko bota yo. Mais passa ko bota zangu c'est piqué mama Bombengo. Vous avez une jambe dans mon bon, quand tu sais, je te donne 2 minutes pour la passa ko bota, esa piqué. Yo te digo que no puedo subir a dormir. Ndio bota ta na wote bora ko sio kujenda bora. Mwana na rudi sisi bora na yeye. Comment va la fête maman? Hein? Pourquoi tu m'as dit que tu as un petit peu? Amen. Yuko tuna makamna yo wana. Wewe kana sina keleke patata wana. Oh. Mama wewe zekinga tu zima matanti wenge zekinga. Ikono sumanga na pendeki na sina keleke kwa hivi. Ngaza ina wana makamna bango wana ti. Ngaza ndena wako pekisa eh. Yu ko tawonde nga tuna ndena makamna. Mama eh. Papa eh. Siwe sana yo. Nasombe na appareil ko. Po bana obenga nani? Ndo benga yo malaika ati wenge no benga biso te ngona biso te wana sango ko musta kutima de na mwa ka batwa ba pake ba camarade na nga mama kanga mo ndina zangi kenezo pe oya yo mubali po ozwa pare kenezo ko vanda kimia te yo binde ba bazwa yo babali akaki portable vanda nyama mo sekete tatiki nani kabe ala kaki portable Claudine ko tatiki Claudine ala kaka portable o bosa ni kwa benga kawa na mezo melate ngali ngina kaya vite fait yo so tatiki kabe di bana kanga parezo mela ngani yo sumbira ngaka so te ai tinda ngo tini ngaga ngala makamla tini ke mama ya dela makamla wana wela de nani mami azo umela ne mama ya tata azo umela ne na obali na pona makamna ngai ngala bika ala bana ngata musala na tanda ti place makamna mo simba esimbika na kinde ko na ya lobaki ona ya kina sel se pona gled ezo umela na ngo ngala na bana ngata musala alukira ta musala kasi nga ba ninga no baga ba teras baga ba ninga mana ngata ukisa base kata ozo sikai ya teras inde so bona bi ko ba ti ala ka bongo kati no de la tête salo yo nundi ya teras kata comme ça pas tenga mademu ngwanji amana logo yana passer ya madele akata te ma allô mama etrapa bana mama boni banti biso sotozala kamana boya kabisa banana kasi bano nana pare mama ngai lotika ngana sura nako tozala biso bien mama bongo na kubenga ndenge nini yo moko yebi kaka olimsanga kaka kubenga ya biso awa ifo kosomba kaka carte pe tala kaka yo moko yebi situation na ngai akata te mama na ina tera ibo bilambe ye ya solo wana makamona biso tokotuna mokama mingi te na grand frère sozwa wa te na ndenge yo ozalaki kotunela ngai bana wana bamonani kuna
ozana bango koloba boye mpe ko moko aza paster mama bele ndenge nini nga nakoyeba makambo ya ndenge wana nakoyeba ndenge nini mwasi wana aza mutu moko ya kokangisa kasi ndenge kolobi mama bongo siko tokosola ndenge nini ifo osomba karte ebele mpo oyebisa nga oexplike nga makambo les grands zimbabwe d'antes nakobenga grand frère sozoko tokosala makambo yango yo pesanga adresse ya bato wana makambo nyonso tu nga na kosala nango eza mpenza likambo mpenza fo tokende nango na tribunal problème eza te nga na kozwa kaka na kosisa ji nazwa avocat na kozwa avocat mama na ngai Maman katete pas. Maman katete, maman katete. Ça va? Nakoyebisa bango. Katete. Maman katete. On a une obsession c'est le ballon d'or pour le long d'exciter la biloko maman. Dina pele mususu boy botela ka muzo ka mutazo so la mutu boy boy dina so la azo so la te boy ka ba so la ba. Kasi mo pisa ngati ba na sunyep pa nga yibo ba kuto ba sura mama yo na muna ko bo te na vio bo ka te parce que oza mutu mo ka neti ma retardé mental mo bo. Yo lo ba mo no bana penya yo ba tribunal ni. Uti kana makambo eza mime. Na ko musuma ba tribunal. Tala. Keno benga ka feso. Ndingo masolongo eza milai tellement que moyen na expliquer bien exact. Boye ba ndenge ni. Eza makambo eleka mo akala. alobi akobenga nsima makambo oyo kutu oyo azoloba eza très important oyo ezali awa ke badetourne biloko ya bato baboma bato makambo ebele ebele bino boyebi yango te boyebi te botika kaka bomona kaka oyo kosalema abomi biso ngai la maison c'est que moi je suis pas bananiqué je suis une grande fille moi nae awa pona division te moni ndenge bozanga bosi su bananiqué na âge bokomi nango fiancé pas ko komonana na osenga bino eloko ya liboso na respect na osenga bino respect ezala mutuel nayebi ke respect banda pa mokosi mekiti pa bananiqué mais bino nde boza bana wana nde boza bana nazokabola te bino mbaye boza bana nanga elikia ozalaka na tendance mingi ya kobude oza na tendance mingi ya kobude so bazopose question kozongisa neti na kanda personnage ya mwasi ezala ndenge wana te mwasi fo ozala souriante sourire et la santé et apportaka un plus dudu aza papa na mibale ngai lokwa nazongi awa naliseki te nazongi ya poto vana naza awa kutu na collègue moko totangana na ye azalaka na ye plus âgé ke biso aza na londres amidekade azoka fiancé pourquoi pas bala ye mama omoni nde ozoloba naki ngai azala kandakanda ngai azala na kandakanda te eza ndenge na ngai nde nabutama nde nazalaka boye nazala na kandakanda moto achangeaka ozobimona te ozobimona te en fait la comparaison n'est pas la raison ndenge olobaka bageste oyo osalaka omimonaka te oza agité quand tu parles oza agité ate ozoba likambo ya bien yo moko yo so sentir kozoba yango bien mama remarque ngai nazosanga nazomona pali mpe oyo eza na miso na ngai nazomona te mais oyo eza na miso na ngai nazomona yo mpe nde ozakosanga remarque mama eti mokolo senga mama omoni osoyi awa talaka bateni nini oza kolata namona mabe te yo kasi mpe baminiere osala remarque te eyano ye ope mwana mwasi azalaka nde wana te boti classe boyi bovandi bobandi korevise matière na bino na télévision akovanda banda ntongo bafilme nyonso ayeba desenime nyonso batitre nyonso ayebi eza bien te ye defo na ye koseka eleki mingi nazomona ata na quartier na bana mibali koseka pamba
Moi, il faut en avoir réserve. Mais si, il faut en avoir réserve. Pour vous avez mis les femmes à demander, quand vous savez que ça ne va pas quand vous pensez que ça va bien. Quand vous avez temps à se faire, quand vous avez ça dans la montée, vous savez que vous avez mal. Vous avez ma femme, ma femme. ngana kuti bato nazali mutu te mokilo na ndimi mama afandaka boye na bana surtout mama aza kofanda boye oza kopesa tori bana baza kolanda nte mama kasi mpona mama na yo afandisa bino mibali boye boza kouka makambo mama aza koloba bofanda boye koko oza kokanisa ngai nadingi yo te nadingi yo koko ndenge mama aza koloba baza kosala nzela mpo akokenda mabala ya malamu boye nasepili moni bokelo ndenge azali mpo abokelo azalaka boye ofandi kokwe kamata mai kokwe kenda nzela boye kokwe tala boye wana ngai na mele masanga ya solo umoni umoni usepili mwasi ya solo mama ngai ye na Paris leondo kela mwana kei ngonde uboyire kitu ufanye na kapi maswali Hapana ninyo. huyu ashindati bongo neno zimbani Mtaji mbali hapa hiyo. bongo ya longo ndio zao kule longo ndio kama longo Ye longo midega. ya Ye Paris leondo kela. na dingi ndio anasimama kuna kama nini Leondo. ya ng'ombe yeye na kanaki betiki ndoki fana kuna sabani pale pando bombo noko bono ko nakendeki kuna sikana zwala na kamyosi tu bakingi manifeste batali kumuka na yo abuza ezaki yo na oya tsetumo de bona billet d'avion ticket au d'avion ticket payé ticket na yete famille ou bien pas neuf vous avez 9 personnes on se soit suivi par billet na bangu uti poto wana inonde mais il faut bon ba puna na ndele ba lobika il faut bon zalaka après wana kaka na poso tuzali yango te soyez prêts à tout instant à tout moment butu mori bon ndela boya abengi biso na tele voilà yango mingi sangana libele awa ndele yo isiri na kei kama pasa oui kama tina wasakos oui wakilo mwenu anaza uya nakuya nini oh Oui, monsieur. nani wanaza bien bukilo tuzana ndoko nazali ngai nazali wana kuwebsa ngai ten kaka soki yosilika apanga na bandi mpe kaka na ye bala moko na nzela bukilo alobi Mais quoi? oza bwana kwana alobi nini bwana oza kosolola nini nani oza koba makambo pendekaki nde ndenge wana na likambi eza nini wana ko biso oyebisa biso ata lisolo te ata ndambo nini oza koloba mpona okenda komi na leta ayobi ezali nini makambo elekaki na mboka
usololi naza bana bokilo bomengo alobi nini kanoko alobi likambo oyo esalamaka na mboka sino bango likambo wa mboka kali kama mboka biso tozoyeba te ye mpe azoyeba te ayeba te makambo elekaka na mboka ebimi kuna na eglise wangirende yango wana mami auti Londres marlo aye ola auti lisengi na mwasi ne baye mpona kocritiquer biso donc vous croyez qu'on ne fait rien ici mais mbongo botindaki yango tosala kosala te vous croyez que c'est facile aliaki mpona nini bon nga nayebisiki mama na ye soki ya ye awa na mwana moi je quitte ce n'est que braza comme ça moi si je disparais ndenge mosusu abombaka nga mpe nabombaka ndenge wana ça va ok yo mami yango aza komenase yo mpona koya awa awa ya koluka lisusu nini ngatika mwana ya mpona makambo kasi biso watu tozosala eloko tulali pongi un être humain qui disparaît comme ça il croit que biso ça nous fait pas mal au cœur kasi fo basepela kutu omoi balongwa kaka mpona bango nyonso bakende pa mama mabele bakende kuna sikoyo mpo bakende kotala bato yango bazali koluka basepela bango bamonani kuna na poto biso tokokende kuna te okoki mpe bango te biso tosalaka makambo oyo ezali awa ngai asi nakendeki ti kosaisir bainspecteur judiciaire kuna moko kutu napesaki rendez-vous lelo aya yango wana nabengisi yo pour ke totala makambo ezali awa ndenge mama mabele alobaki bato wana bazali awa ipare ye mama wana oyo bakangaki kuna oyo na mwana wana avoué makambo nyonso alobi nyonso tu asa alobi donc makambo esi ekomi mwa mosika bango kuna ye mwana wana ya mobali na ya mwasi mama mabele alobi ke le reste tokosolola après po lisolo eza mwa molai mais eloko biso tokosala awa ezali makambo ya inspecteur tosaisir po ke tokende kokoma na esika yango nzokande mpe nzokande basomba lupango awa ya monene na makampagne kaka na mbongo wana ya mwana mwasi wana ya bifu wana donc lisolo ezali ya kindoki donc ezalaki te ke eza malaika amen chef mettez-vous yango wana omoni inspecteur makambo nyonso nasi nakenda koloba basitayebisaki ye fale asebe nano po akende kotala ça va bana na ngokuna yanga nango kaka sokode ye aza na makambo koloba dépose la chaise et là-bas pas de discours à faire ici C'est ta fille. Oui. J'en ai deux. La semaine expliquait que maman m'a bien expliqué ma maman surtout. Bon, adresse, là, si nous sommes fait cette là, il a déjà dans mon conaïe, ça, il m'a dit que quand nous sommes ça, c'est tout, En fait, maman, papa, bon, nous avons déjà saisi la situation, problème et tout. Bon, j'ai essayé à arranger tout, mais na façon que cela na yo na niveau na ngai moko inspecteur judiciaire vraiment ngai moko na koki ko kata likambo te parce que c'est un dossier moko et comme déjà na maboko ya biso ba l'état il faut saisir tribunal de grande instance faut que saisir tribunal de grande instance bango kuna bazana des propositions oyo ndenge tosololi nga na ko proposer bino parce que acte bango basalaki babenga yango détournement de deniers privés. Alors tant que saisir tribunal de grande instance ou soit bango bako ça na procédure yako annuler ba titre de propriété na bango. Alors na moment na bako annuler ba titre de propriété na bango bino nde boko pona ou soit toko procéder par vente publique ya ba bien wana l'État ou soit ce que vous saisir votre cadastre tant que vous annulez votre titre de propriété na bango bazui mbaramoko bazongi si na buku ya lupango bakombo na bino comme ça au lieu que to procéder na vente publique bino bo retirer kaka ba bien bo retirer lupango bo retirer makambo selon na choix na bino ndenge bokoni. Les deux propositions sont intéressantes c'est bien mais ozomona ke problème wana ndenge na expliquaki yo koko ya bana wana azali donc ndenge aza wana mutu ezaka susu malamu te mutu ebeba
nakende timbo anakende otala ye mais sikoyo ye mwana bana oyo baza kuna selon ndenge babengi ngai moko akoma ne pasteur alobaki tosaisir l'état po torécupere lopango wana mais nsima nango ye akobenga po ayebisa biso eloko nini tokosala na lopango wana nde yango wana donc nini mosusu eza na niveau ya famille il faut tokende mpe mboka tokende kozwa koko na bango wana toya na yawa parce que eza bato moko baluka banda kala lokola mpe koko wana nani ye ndeko babiso wana aza na mboka lokola mwana wana akufa kaka azalaki mpe kaka ye moko donc motu ebeba bakoko na ye amona te nde lelo oyo grâce ya nzambe bana wana bamonani a partir na foto toyebi te donc eza biloko ya mama na bango neti wana eza mbongo ya mama na bango toyebi te ndenge nini bango bakosala mais wana na nzembe premier temps torécupere nano torécupere ndenge olobi ke baanile batie na nkombo soit ya pasteur soit ya mwana oyo ya mwasi bon ndenge bango bakodeside tokotuna lisusu bango mpo na poto papa. Ouais, ne vous en faites pas maman. Hein? Le coup là, situation c'est quoi na maboko na biso bata l'état. Eza ba kana uti ko kata mikolo ya famille côté femme. Wala ba connaître kao na madame nae ani musango. Kaka boye babomi mutu ndeko nae babotoli ba bien nae vraiment ka yango to ye ko landela ngo ndeki na bien. Même kana bino ne vous en faites pas. Toza wana pona ko nyonso mabe ko to inspecteur. Tangu biso tozalaka na république wana biso ba oyo batu wana nayebi tokende kuna eza mokoko bokende ofisi bango d'abord to tokende ka ensemble non il faut tokende non lobi te tokende jour kolanda il faut kokoma il faut kokanga bango et puis ntango nga lobi nakosisa problème tout ya bamikanda tutu tokomi bakozala arrêté fo tokoma na lieu esika ya lopango ezali esika bango bazovanda fo kokanga bango to kobimisa bango batika epuis eloko tu bien nyonso biso tokokuya bino Nicole kama tala nini mbongo na mtu ambeji wana ozwa mbongo sombela inspecteur bien moko non donc ndenge eza wana tout autour mpenza ko bien clôture yango okana mpenza ndenge nayebisa to bakosutuka mpenza bao bazalaka koleleka onzete place ya malili soki ezali yango epamba pamba donc pe grand frère nazoko ekosala molongo ama awa kaka lokola kozala na mwasi te grand frère nango lokola azondaka onge minene ofunga te no oyo mpenza kamo mpenza lokola mokaka amour wana ayebiki ngaka afugosana bon akobebisa bambongo apamba na grand hotel wana ofosala nde mbambo bonjour maman vous cherchez naye kotika ye nde baje bien tozala na président te le grand baroka le grand babo se ekwe mfoma mpenza ko ati tozala motu azalaka na équipe te aza na orchestre te enfin tozosela kaka ye nani kasi papa mokolo eza kote mama bozoyawaka pamba nga nayebiki nga naza nanga mbamba problème eza te mais yo olobaki obiaka na nanga aza olobanga na ninala koko yo te bonjour papa bonjour bonjour ça va moi moke zalwani toyenge pa mokolo ndako président ngai buti ngai président yo te koko yo oza bia ngai ko omoni ngai nazali tata na yo
eza respect naza mona yo oza ndugu ya imene mukwa mambo kuko oza comédien penza ifo lukaka nte mfwama eti aza na mbongo te yakana oyo mengeli ngai ye tutu ye mengeli tutu mama mwana oyo imoro yidi guluma ye tutu akuzu tutu noko mbelena ngai naza utune mama moni buza usana na mbongo na ngai ya putu ngai bamemili tutu ndenge azali wana makambo nazoloba yango nini okiti noko na ngai na otikala ndenge nini mama soko aza kokusa bino mpo na mbongo na ngai nzo aza kokenda oki ngai izali teke tutu bonjour papa nalubi yaka na na bien conseil volonté au Québec ba tout yaka on a timba rouge allez moi je peux que la tire rouge papa naza utune tutu luketu ikondi yo boyo luketu ikondi mpona lelo ukamata oyo lubi ukamata oyo lubi ukamata oyo umoni tata na bino omoni mosa papa na bino mosusu pamba na ye kaka mais oyebi bastratégie ndenge tosalaka ezala na devia aza koinsiste kaka excusez ma pardonne la pensa biso te bon okenda kokoa komsa makambo nyonso to olobi nini bakosola nini ngai moto nalobi te okende na ye atika yo esika moko oyo nga nasengi atikaendoko mpona ezala nani ezala yekutu okipe te bonjour mama likambo oyo dudu yo na mama oyo osilisa makambo oza okende kozwa familiasi na ye osilisa te papa toyeli so makambo wana te ezela oyoka makambo toye nango mpo oyo ozalaka presse ya koloba mais ezela siko mbala biso mpe toloba na qu'est-ce que va comprendre cette fois-ci? Ils n'ont jamais compris. Ils vont comprendre cette fois-ci. Papa, bino bozawa mutu abouge te soko bolingi to créer situation mosusu te na lupango na yo wana oza olobela moto adepresse te azala l'inspecteur judiciaire. Bon, maman, ndenge toutei kosolola s'il vous plaît ndenge nalobi mutu abouge te. inspecteur est-ce que okoko expliquer bango ndenge likambo toyeli awa parce que bango ndenge baza boye bakokaka comprendre likambo mbala moko te expliquer bango ndenge basalaki ndenge babomaki mutu mais awa bazodonga na mbongo bayebi ke mbongo wana eutaka wana très bien soko koko soko papa soko bana boza na famille ya bacriminel ngai toyelie s'il vous plaît je vais te gifler, on ne bouge pas ici. Bino Bozana famille va criminel. Oh, va bien Bozana, ça vous appartient. Il y a Bino. Pourquoi tuer quelqu'un? Pourquoi? Je vous arrête. Bozaba, oui, personne ne bouge. Bozaba Kangeli. papa Fanda papa brutaliser bango te mais bon faire comprendre bango eloko bango basala obulu te atoyo asala voilà l'infraction est individuelle. C'est ça. Papa, tu ignores. Non, tu ignores. Ozokoyeba tema boyo yo obino bosala ou bien osala expressement ou bien na beta yo ba beto fimbu non di manalo. kumbwa nzambe na oyebi na yina kumbwa nzambe na yibi ileka ngai na yibi nzambe limbisa ngai papa oyebi mama kalunga te oyebi ete Baby, Kalunga oyebi ete. Mama Kalunga oyebi ete. na mboka
lobana kiboyo noko likamu men bukilo bo men ayep seinga oyo boma kalungo yebi ete oyo boma mwana na ye oyebi yango te pandana ala mokireri eyo oyebi ete papa na nzambi bino nayebi wana république Bala mo. république musisi wana yo ete tiwe viva yo nego tembo bena beke be papa okufi pe libera yo mwani dudu mengu mutu abuma papa mwasi na ngai de toutes les façons te jugement te ulimbisa ngai oyo bosala makambo ya leta me biso na famille na biso heureusement il y a des gens qui plus dans notre famille bino bato ya boye teye korécupérer ka tout ce qui est bien et immobilier esili on n'a pas besoin de makambo na bino badiscours on n'en a pas besoin c'est tout botikela biso ndako biloko nyonso na ndako esili c'est tout c'est terminé monsieur l'inspecteur fais ton travail Michel, bateau oyo baza boye il faut bazala arrêté kasi bakota kaka na ndako kaka bilamba oyo nyonso ezali bien na kata ndako batika bima na elamba oyo nyonso eza na ndako batika mais ce sont des complices baza bacomplice omoni kaka na ndenge tolobaki nani paster alobaki bongo bakanga motu moko te po kuna mpe na poto akangisi ne bango te alimbisi mama wana mobali na ye nde oyo omoni oyo koko oyo afandi awo no na crime wana bango basala mwasi akenda poto ye nde atikala ndenge na explikaki yango wana sikoyo bango babengi biso balobi kaka to récupéré kaka lentement là-bas kaka to récupéré lupango alors namoni kaka ke pesa bango kaka ndenge bazokende wana moto na moto akende yango s'il vous plaît tobana kosala nga jeté kosala jeune ngai te s'il vous plaît ngai nakufaka mbala liboso soki nazonga na s'il vous plaît momengo bobiki mpo na famille oyo baza bafamille chrétienne acte oyo bino bokometre bozalaki bato bozala condamné po kosala prison mais bobiki mpo na bango baza bafamille chrétienne baboyi tala nzambe amoni ngai mama ngai esika oyo nzambe na yo te esenga nzambe na yo bolimbisi na ndenge yo obomaka na mwasi na yo mwana wana koboma kaka mpona motema no mabe motema no ya mososo po oya kosombaka bakata ndako ofanda okanisaki koyebana te mbala moko okomi esika église bateki bana kofanda awa permanence église Maman a prophétisé, il n'y a pas de boutique ici, c'est l'église, c'est tout. Vous allez tous partir. Ça parle pas langue. Professionnel langue ya koboma batu comment communiquer na Non, moi je suis de la famille Kassa. Va le faire ça là. C'est la famille na bango, c'est ndingi nakamata mbwa na ngai mbwa na ngai ozala kana mbwa naza na mbwa kulandisa ye suka azo mbwa na ye ikana zo mbwa na ye oyebi apprendre na mbwa na ye atika koboma mbwa bo mabe osalaki te mba Bandit de grand chemin. papa na ngai ndenge bozomona boye lopango oyo lobaka na ndenge mpe paster alobi etikala kaka etonga mpo bato basambela kaka awa mpona kokomisa gloire na ye mpo awa mpenza mama ya mwana wana bana wana oyo ozoyoka oyo ndenge na te solisolo wana aza na poto
donc tato oyo omoni nde moto abomaka mama ya bana wana mpo batika na mbongo mpola ayaka na mbongo ebele nde bayaki kozwa basombi babie nyonso donc nyonso wana ata biso koyeba heureusement nde bino boboyi heureusement bazalaki bato moko il a fallu basala prison eza crime babomi moto biso moye tosala vengeance eza te ndenge paster alobi vengeance ezalaka na nzambe ye moko donc tokolanda kaka oyo ye alobi mpo ye nde mokolo mama oyo babomaka lokola ye alimbisi bango biso toza na droit te ya kokanga bango totika kaka te tozala moni ndenge ezali détournement de détournement mais soki ngai puisque makambo ezochange ntango ezalaki na république bandenge alobaki liboso oyo mbele c'est question de 48 heures je le fais disparaître c'est tout likambo okokila yebisa inga na telefone yango resultat yango toko nde kosala makambo minene na mboka boyebisa bato te bon ferme bokanga ndako kanga la porte nyonso toi tu ne bouges pas toi tu restes ici soko ozala policier oyo namoni afiti ati wana bozala na bango bosala surveillance ya moto akota te moi nakoya na pokwa mpona contrôle la suite ça va ne vous en faites pas maman nga na bino tokuta sikoyo yo ozokende yo nga otiki nga wana oza na ngai tokende wana nga tokende wana tokoboli kaka terminus te oyo terminus okoyi ngai ya terminus yango nazali na ndako monene ondimaki yo te ndako wana ezaki ya noko na yatana amayaka papa bongala olobaki okende pa nani roger yaka tukiyaka zamba yango ozamba makusu libanda kuna yango wana bongo ndako nanya kuma baba moko yawe akobatela o akopambola o akosunga o